maman Nicole Yefa Moi pe sansa émission kitoko Sokende wapi Charles Koto Dieudonné Imambe Alino Kobo Naila Potier Manadi. Allô, c'est Outa, Manadi. Allô, Manicole, bonne. Bien, maman Moto, bonne Manadi. Ah, voilà, Moto, Nadi Manila, Ah, c'est la moto, c'est à London, boni Londres, kuna maman. Bana ba bien, papa veut kuna bien na bana, hein? Na sepe koyoka yo. Hein? Oui. Oui, on a Facebook. Santa Moi, il y a comment on a portable de tout sur la bouche. Te Santa Moi, donc quand on a dit non, le Santa Moi, olingi nini, donc non quand on a bon. Nini ezakuna? Ah bon? Eh, oh ma soeur bien. Oh. Mama, wana na Facebook ya Mama Sanza Moi. Oh. Oh, ma copine Tika Boyko. Kat ma copine ta. Tous on a tenté. Quand on regarde, oh, c'est ma sola qui toko. Oh, mon don ma solo, maman ya poso, maman ya bongengi. Ça, quand on regarde, quand on a Facebook, on a Sanza. Si on a un peu sur suite. Bye, ma chérie. Oh, vous ma solo, hein. Oh, la douce de Bundes. Allô, ma chérie. Allô, Manicole. Hein, la douce de Bundes. Nazali, ya. Depuis quand on a fait la fête, tu vas la couper dans les théâtres, mais classe, ici, sur la benga. Bonne santé. Ma chérie. Ma chérie, on a parlé de mafuta nini ya mafuta na biso na Afrique kuna to banda olambela pondu po epel z mafuta mbila na senga batindela ngo so nazo pakola ngo po elongola longola ngo ibongisa mwa poso sili des fois na zora kutu ya bana ka. Ah bon? Merci. Ah, merci beaucoup ma copine. Des fois, nous avons appelé à savon à biso ya migo na biso à magasin na biso. Après, nous avons fait un bill à peine 7 hein. Il y a un cas de n'a pas pour la nanga. You peux me canam. Non, Zang Santé, merci beaucoup ma chérie. Gros bisous, hein, de mon passé nangai. Ciao. Nabi mise ba secret nanga. Ayebi biloko nga na yebite. On parle appel Z ko. Si on parle appel Z, on parle appel Congo. Pour le mois Zaire comment Congo, on parle appel Congo. Ayeba ba secret nyo surtout to kokana. Ngana na dine mali la terre, ayem ta benga kelaxa. Pardon. La douce de Bundes ça ni kapito ko. To kokana poani, on parle appel Congo, pour Zaire avant appel Z. Sanza moya mopa lo baki oyo apezolo la santé na biso ko ngo comme jaune on va utiliser oyo papi oyo lo baki masque wane oyo comme ça va elongi lokola ça va elongi la tampa ya kawa oyo ngana blandi mali la te ata ko patience masakuba umona Alphonse mais mère Nicole fait yo ka ifo ozongala ngala ba oyeba secrétaire ba oyeba te. Alors, il peut aussi au niveau parfait.
nazoli yango na badouzaine ya bareserve oyo olobaki basi natala na Facebook ya sanzambo enayeba biloko biso na bosani mpona suki ya bana mpe alobaki oh la douce allô ma belle bien Kandena, sûrement, je connais nos enfants, on fait ma maté. non c'est vrai. Oh la douce, nous avons gentil. Pelzet. Maman, oh, bon, ben, maman, mon gars là. Mais obi pe akosilika boy nzambe wakangi pe ngati obi ke fio pe akamishi makasi koti tina ba Facebook ka nzambe ngape susu ekutaki nga combien ka pona loba vérité ma copine oh Manadine bana London pe lobata bien mon ke Manadine bonio oya mama Sanza Manadine na koti obikende eza ntito osola no boye natandi babebe na ngango awo natandi babiloko alobaki bamaske baoyo misusu batuna aza na bacollection nyonso kutu oyebi ko Manadine oyebi nazali kolanda direct na ye nasimbaki papier na biki nazokoma moko mpona bosana te bongo mpe makambo yango mpe ya toyebi ke makambo yango mpe oyebi ke bongisinga makasi surtout na moko ya savon moko alobaki ya citron wana mone mpe na bana bazosukola na bango te moko miso alobaki ya citron surtout bamaske wana lokola ya bebe mais oyebi oyebi ko sera moto na section na copine nanga moko la douce de Bundes en Allemagne abenganga po tokende feti moko benzo aye pe bando ayebaki nga mo batenka mo babute da otungisa to bando luka kalmo ba solution ebe uto benganga atuninga abinanga o blo nini na osaila ponde amonyelenga na isubongo te nga pe na kosi na paula na mafuta pel z bon e koma pel Congo po z edongwa banda papa kenda obinjoka ndeke kokota na direct mama Sanza akuti ba emission kuna nyonso tu kuna akuti ya bon model ndenga sabolinga na kuna tika lika mno te no na bengi na ngayete na obenge kaka te kasi yo sauvé na obenga Manadine tela obenga c'est le tende pour na ngozo ma batende ngombe okima na onde ngalo baki ubie pour na moi pe mama ngala wana mnoko bien sûr ça c'est vrai. Merci beaucoup vraiment c'est la moto na obenga na kosa kiesi ngani nga pelo na meka no senge bulimbisi ngapi bakosa nga mingi ya una evangelika bukeya ya ngapi bakosa nga mingi yo kutolobi na la vérité si oza na raison merci vraiment na obenga ina senge pardon
Amen. Non, t'es non benga. Non benga. T'es n'engai non na mécano. N'engai non mécano. Eh, vous avez raison. Parce que nous conseil mon changer n'a pas bizarre parce que tellement ma déception à battre les kaki. Merci beaucoup Yaya. C'est gentil. Amen. Amen. Bote mingi balandi émission na biso tozo kende wapi et puis bandeko bo mesani kolanda série double face. Ba merci mingi na bandeko nyo surtout oyo boza ko soutenir toujours vision ya mama Moisanza et puis après tournage oyo nalinga ki vraiment ko loba mo muke parce que tozo kutana makambo belé na kati ya communauté na biso ba africain biso ezo senga ke na bagère ya ko passer ba film boye ko interpeller conscience à moko na moko bomoni na kati ya série oyo rôle nini oyo mama Nicole a joué ba mama na biso Nadine Malila azaki na motema malamu akolakisa ye comment deni akoko zo solution na ba souci azalaki nango pour na ba tâche na ye ba bouton na ye pour na poso ezala propre mais mama Nicole azalaki mabe abombeli muninga akosi muninga keno apakolaka biloko mosusu po posa moninga ebeba vraiment bandeko nanga na vie ezotambola boye te vraiment il faut kozala utile mpona moninga ekokute eloko te soki ozalaki te to ozalaki wana omoni bazobalikama malamu okeyi opandisa yango ekosunga baninga mosusu oyo bayebi te bayeba mais la vie il faut pas kobomba bolamu ya bato il faut toujours continuer à kolobaka yango nzambe akokofungwela ba porte d'une manière et d'une autre parce que na mokili toza ko vivre mutu akoka azali te message oyo nalingai vraiment kopasa ngo mingi mpona bamama na biso surtout na otiana bapapa te mais nye surtout oyo mpe bapapa mpe bakoki koutilize mais surtout kaka mpona biso basi eza na bamama misusu vraiment bazozala gentil te bakosikosi bandeko na bango okomona boye mama mosusu okomona ete boye malamu azokosa pakola mafuta babebe mais misu mafuta mpe ya babebe te aza na secret mosusu azosalela azoboya kaka akokana na moninga mais ndeko na ngai yebake nzoto oyo eza mabele ebele batika bakenda basi kitoko misusu kutu baleki mpe yo mais yo ozwi grâce ya kocontinue na kovivre nzambe apesi yo toujours souffle de vie. Merci beaucoup na ba maman na biso mibale oyo baotaki koparticiper. Merci beaucoup na maman na biso mama Nadine Malila. Alors bamboto no place ozali na Londres kuna et puis bapesi mpe lisusu motema na yo mobali na yo papa Dorta Alain na convaincre. Alors bambote na place ozali et puis merci les sous mingi na maman na biso la douce de Bundes. Merci vraiment la carte de participation na yo et merci beaucoup mingi les sous na papa Camille mtazwa ki tona ye ya ko filmer biso scénario oyo na bossa ni bongo te les sous a GoPro de ye pas ali cameraman lumière nzambe bambote na yo place ozali et puis na bossa ni sous ko préciser lo comment ko tozali sous na grand événement na Genève à na Switzerland le 17 mars ezali fête ya biso ba mama la biso Betty Kiemba azoko organiser ngo boza bienvenue ma maman ezala ba papa o ba ko accompagner basi na bango maman la biso Betty oza na association na femme intégration le 17 mars donc tous biso na Genève pour na ko sepela moi na biso ya ba mama alors na bossa ni bongo te ko pesa pe merci mina bandeko boza ko soutenir ngai na kati ya musala oyo mama na biso mama Nicole Yefa moi pesa ça émission kitoko Sokende wapi Charles Okoto Dieudonné Imambe Alino Bobo Naila Potier Claudine Kino Bobo Bobo Naila Potier Miss la Congolaise Nalota Potier Claudine de Quintario Mungana Mwangina Mona Masko